Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela ekosaka te. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda. Bobimisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo. Banda mokolo ya lelo toyebi ke famille ona famille ekomi déjà famille. Soki bozana likambo na kati ya famille na oyebisi famille oyo famille pe so basala likambo na famille oyo ayebisi bango bakoyebisa ndenge ni mundela kata makambo na mokuse bakoya koluka bino te batelefone kopesa awa yango bakopesa bino sango wana na bandi ya moke nazali nango nasali Mona Nicolo, Olivara, mobikisi oyo asikolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi nzela na yo. Kubu yuyu papa forme Trésor Ngando papa yoyo les kings na putani na genome oyo na diple kote na ye lokola bato n'époque ya Jésus-Christ mambo de Dublin Patrick Meka ombre jaune les rois des blousons ase kaka na ye kaka o azalaka epe timide Marcel Socia kasi kolukela ye mindondo te kote ya forme mambo de Dublin cavalieri Jansi Maya si forza Italie akobimisela yo bapake koleka kutu maître chamo ansele ebele bakomela soi mpona bolingo mambo apesa na yo ti Mélanie Lumumba Mimi Race vainqueur mère Pichu asi akangaka dina moninga ya Brigitte Opelela mama na Sarah L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nani alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda. Bobinisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te se nzela na yo. Bayebatalelaka yo bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga. Alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai. Lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Yo nzambe okela likolo pesi te okeli bato na image na yo. Nde olobi na Psaume 82:6 toza na image ya Nzambe. Tombwama nzamba tomoi matomboli yo lisusu na pe makolo mwa mpona likambo oyo. Amen. Natomboli yo lisusu Nzambe parce que Bible elobi bana bakotika baboti bakosangana bakokoma eloko moko. Merci mpona likambo oyo elingi kolobama sikoyo na part ya makomi na yo. Nde lelo eza confirmation na 2 personnes oyo asangisi biso a. Nzambe osangisaka bikolo mabota minoko pe ba pays ezaka yo. Amen. Tango na yo tosengi présence na yo eza partage a. Amen. Molimo na yo azwa contrôle a. Amen. Saint-Esprit azwa rôle awa. Nazwi bokonzi likolo ya monde nyonso eza yo te. Esprit nyonso incompréhension eza mosika. Nasengi bomoko pe bolingo na yo ezwa par amen. Yes. Yo déclaraki na droit tout est accompli. Bandeli zala nzambe. Amen. Na kati zala soutien. Na suka zala omega. Seigneur des armées. Telema na bonzambe na yo. Nyonso ekoka ekozwa contrôle. Ya yo te avancé. Na Marc 3:15. Opesinga bokonza oshasango. Au nom de Jésus ezana fete. Soki yo moto sala libala. Yo pe moto koloba to kosikisi. Soki yo moto sala libala. Nde kokoma na suka pe gloire ne korena. Moko tako ya contredit. Jean 10 ces années fêté a. Na déclaré vie. Pe nyonso eleka na kimia. Na sengi yo kozwa contrôle na biso. Image na biso na ténèbre emona na te. Amen. Nde image ya Lola ezala awa. Papa pe mama mabota na sima papa pe mama kote nyonso mibale toza ba témoin ya likambo na déclarer le kwa mosala. Amen. Amen. Posoki tobosana tata wana nde tata oyo ya ngulumaka ananga bebisa neutraliser force na ye
ya to yambina ça merci toko yebite soki ndini bino boyeli soki bokoleke soki bokambini ni to yebite soki bokoleka soki bovanda kasi likambo bovandeli ya to pesi bino maloba to kisa biso mais liboso tika to mi présenter parce que biso ba ne Congo oyo oyoko bayambi bino fumu sakune vuna peut-être bayaya na nani ambata bayebi sakune vuna donc ne boye besoin mwana na biso yambi bino ndenge na esengo ndenge botuko yoka na losambo sika toye eza ya biso bisika na biso otomoni boyambi na bino esengo na bino epa na biso mais tokoki kosolola te bato soki bayebani te basololaka te esengeli liboso toyebana alors yambo po toyebana tokopesa noko na biso maloba ye nde moto kosala présentation afin ke toyebana yambo masolo nyonso elobama na oto yeni bon tosali bo fumu tsaku na vunda makutu mayenge tangu na yoki luvila matoi pe fongami tala libota pe oyo ezali awa eza futila na wembo ufutikila na ngobe na poko madia ari masenga minimu na kokila mameni futila kato ndengo présenter biso pe libota oyo eza libota munene ya futila na wembo donc moi maloba moko ce qui peut nous occuper il faut que porte nous sous ce geste pour le coup de ton côté afin que tout le et puis surtout sur le côté de lui qui a un zali là pour nous ces pas la mission de yende out pour la déjà ça va se ça libondeli ya mama elobi yo moto osala libala ke mwana ya mwasi akotika ndako ya baboti na ye oyo ya mobali mpe akotika ndako ya baboti na ye na mokusi toyeli kaka likambo babengi lokola libala likambo mosusu te toyeli likambo ya libala salini epai na yo tomonaki loko moko kitoko vraiment eseplisaki biso biso tolingi tokamata ekoma ya biso yango nde toyeli ya lokola tozwaki likasa nde toyeli na ntina likasa wana tosolola na ntina likasa wana afin ke kozonga na biso na nsima eza lokola likofi ezongi nsima ntango ekoya eye na force toyeli nde lokasa wana po tomonaki eza na mama moko aseplisaki biso awa mama yango mpe batindeli biso lokasa te toza na posa kaka yaya epa na biso me tokozwa ye bongo te tokende neno tosolola tobongisa tere malamu po mokolo yango lele kokoka tozala lisusu na masolo te tosala boye te tosi tobongisa toye ndenge baya yango ntina toyeli lelo soki lokasa wana epoza nango obimisi tobandi masolo mpo mbongo eselekaki oyebisi biso asangane yetu sakune vunda ata lokofi atolo balingala parce que bana biso ba soki te nde ne Congo nde tokotela biso na mungu na biso kasi te mpona bana kisasa oyo bamakambo oyo bakoko batika soki te ne la koti siko na ne Congo mais bon likambo te tosala effort mpa kotraduire yango na lingala po ezali monoko ya biso banso awa na kisasa esito ya bacongolais papa lui oh puisque pour eza kuna toleka moko eza kokamba
Et puis c'est tout petit, vous voyez papa qui ce qui est beaucoup les cas. Mais pour que ça côté de gagner. Mais il met à tel que nous, on a porté des alités. Et puis c'est les cambuto yélia, les cambuya les bas. Oh, il faut tout les apprendre. Ah, il y a un des banèques qu'on va pas pour été. Ce qui ont les gâteaux, qu'on les gâtés, il s'est les cambuto yélia. Si qu'on est yangoa sur ton côté, dans les cambunayo c'est quoi. Merci. To yambaka mokanda na esengo. Tangu wana bosengaka papier oyo lomba facture bosengaka facture to papier oyo esengeli botala liste ya biloko oyo tata na noko basengaka na ndenge ya bokoko na kati botikaka mpe bongo te parce que basengaka papier oyo kamba tata masangala biro ya mbongo na valeur ya 2 casiers. Oui, parce que casier pas tata, casier pas ndoko. To yamaka yango. Papier bonga les meso. Oui. Si comme bonga ekoki, peut être kota na mozindo. Yo bokilo na ngai yo moto ko yipsa ngai. Awa na ni stava na ndimi kasi. Ngana otanga boli otanga. Oh, ndenge to komela bino tata asengi dot $2,000. Yoka donc na banza poto sala to tanga nanu po batu oyo ne ba contenu ya papier oyo. Et puis suivant que c'est parce que moi na wana boluli abotami na nzete tata fo olati saye aneko motolati saka tata boti mwana c'est des costumes tergal cousi couleur bleu et pour que ça wana eto costume na pamba duro na chemise nango une chemise blanche numéro M plus chemise wana elobanda ni tata oyo na kati na tata na moliere ke soki na bongisi kazaka na kiafwen na cravate chemise wana yo kota na cravate. Oh, et bon mutango alati nusu wana bongo na makolo qui fait là une paire de chaussures pointues couleur noire numéro 43 plus chaussettes. Wana ndezali sikoyo oyo tata aboti mwana okolatisa yo bokino na biso okolatisa bokino na ye bokino na yo je veux dire. Mais tata azala kofinika bulange tata tango mwasi akoti na ndako mwasi te mutaka na bulange te mbe ayokula bulange te pa ya tata azala kofinika. C'est la vie que vous pouvez avoir une couverture, laine, grand format. Puis, on sous na kala senga lampe collement 500 bougies. Bon, tu y es comme mata sous 500 bougies comme tout le monde m'a tu y es comme tia ba lampe tempête, mais place où tu vois yoga moi ok. Et c'est là que c'est comme il est moi démodé, mais bon, tu vois moi ok. Place wana, il y a 10 lampes tempête. Tant que tu as des détails, tu vois place wana. Peut-être place wana tu tiens dans la torche. Na avance en avance déjà. Mais il y a moi tu as 10 lampes tempête. Mais peut-être torche. À la modernité des organes. Après maman on a soirée on a les balles. Oh, mais pas du tout on va dire que là il y a mon nez puis surtout là ma dos. Kala mzungu wa munene to benga mzungu ya ma famille numéro 1 mzungu wana tata asekaki mais to yibi biso banso ete tata za rappelle bandeko ya basi oyo bana ba biso ba bota ba batala mwasi donc oyo ndesiko compte ya tata mwasi
5 pièces wax demi super hollandais, plus 4 mouchoirs de tête, plus 4 épées de babouche parce que bazarbine, numéro 38, 39, 40, 38. Donc, Oyo, on a total pièces wax demi super, 5 pièces wax demi super, de batata moisi balataka. Voici Soukanango, et c'est les bois, ça c'est la falaise. Nzoka pour la bongisa manso oyo fu mungu ezali mungu oyo ekende tota nyonso un sac de sel mungu tata ye amelaka mwa kafe na ye mena na tashi te yesu avanda ti mwa gobelini wana azomela nani kafe na ye gobelini wana feka na couvert un grand gobelet à couvert. Mais tata, je dis tata, mais azate na batata, les batata contre bon na bongo. Il y a donc la moi café na gobelin na kasi batata, les batata contre na batata moi, il faut que moi o ba melaka moi eloko wana ba benga vin rouge ezanga kati 5 litres. Vin rouge. 5 litres de vin rouge. Ba vivre frais to yebi ba mususu eko ba ekomba ko tia masu ba forum ba formol alors biso be loin un carton poisson salé couronne makaya bno wana nde ko zenzi sa minoko ya batata nyoso wana takuto bana ko kabula kabulango mais tata moko ya za ko mona yiwalke ye president abino ba vin rouge na bino wana ba café na bino anga kuna na za kuna ngai kaka na melaka whisky na wana babenga Johnny Walker bouteille moga zato e casino bouteille mo et une bouteille whisky Johnny Walker batu nyonso taba romela na ba melaki vin rouge na ba melaki ba café ba melaki whisky mabina mso ko ba ko kweya ilama pe ko beba alors c'est que donc il y a un savon pour tout ce qu'on a sur la ville un carton savon les corps. La zone peut-être un dimbola tina tout ça bana to botaka bango me baboto ya sasa mena mboka kuna tango to mela basanga ba biere oyo ba nini aba bango ba mboka de biso ko tito sucre na biso donc ba sucre sukari to lamba ba café na biso ba tina biso na mboka 5 sachets sucre pilindongo de 5 kg plus 5 chaînes de café carioca et chaînes de thé carioca 5 chaînes de thé carioca wana po ba mboka kuna ba bango pe ba kota na ambiance ya mbala oyo nyonso wana na mboka kuna biso asoki kura ye kozwi nani tina prise kuna jesuke wana ba olambi me bango na mboka ai alimete akoni ye foka alimete appelle ça bon balamba kaswana une phare d'alimete papillon mais il n'est pas dit alimete gatuku donc alimete ce que tout le monde papillon pas de problème ils ont la papillon mais ils ont la ce qui nani ce qui simba ce qui ni le ça va mais phare biso eza bokoko bimwana wana oyo boye ko bala boye ko zuwa mutu c'est-à-dire ancêtre na ye ancêtre na wapenga koko tata teme koko oyo abota c'est-à-dire tata oyo po ye mpe ya kobota mwana wana koko wana yebi ngai koko na ngai azobala $50 nakala bakoko baza kosenga dra baye kochange komi couverture baye komaki komi de couverture tata couverture koko couverture non yango bakoma tokoma kotiango na bambongo $50. Voilà biloko oyo tata sengi yango wana me tokomi na boisson masanga oyo ezali ke oyo bakoyaka na fete ya mokolo wana oyo biloko oyo ekoya esengeli bamela na bata famille na bakamarade bantu ya mboka basoka oyo bazali sika wana 16 casier en nature, c'est-à-dire
en nature va ça dit ça dit en nature en argent somme d'argent yamai na sauté ça dit au pays yamai ba to mela 13 kaji to plus pas détail tu encore école 6 cycles il y a un petit coupé ça je crois bien 13 oui alors point de yamai 13 kaji bongo bato ya mboka pe bazaka toujours attentif bon bino ka bon meli bon bisa mboka yango to tiaka kaji oyo en valeur d'argent donc na somme ya mbongo en espèce oyo donc toi casier et kozala ya mbongo au prix du dépôt ils ont que un casier oyo kana 1000 francs non tala yo moko prix de dépôt casier moko so bazoto ya combien yango kade oyo la biso pas de décision voilà tata si de place wana tata ko moko ko bakisa ala ko ye mo tata ko mo kanda ko adosana kina ko dimbula pe do wana toke pa noko asengi noko ya bana asengi dot $1000 noko toujours yita bido bongo tata lati bonga noko na lata te noko asengi costume ya noir numéro 54 costume tellement pas noko baza kuna donc ba coup de téléphone ya ki mais to bosana ki moi eloko bon ce qui na lati costume ça va te la tête yebo kilo yeba ka ke pas noko eloko za ke soulier na yebe feza ça pas et comment il connaît na chaussée bien sûr alors tokei mama botimwana mama botimwana oui une pièce super wax hollandais très disco j'ai dit c'est comment ça et 40 plus 2 mouchoirs de tête wanande maman peut continuer noko si vous voulez avoir parce que aussi que tu me parles noko bi abongai atindi mwana kasi nanga na libala koma mais couverture wana ngape na sombla ka couverture zogi noko ba seki couverture lena ou léopard grand format plus un grand bassin stania munene ba bengi libala bo sem wana noko sengi noko suzo loke ke non lui noko oui mama noko ati mama lui akere bilanga tuna mboka to abana kisasa eloko ezanga te yango pe eloko moto bosana pa tata pe oyo na baki na ko limbula bino lichette tramotina mabosana mama ya sa ya Congo la u Congo poete akere bilanga atande lichette oyo ya tramotina même et comment il peut toi je vous donne quand même ndimolo alors ndenge moko na tata pe akomela 25 litres ya vin rouge banoko pe balko bibiso pote tout mela toujours oya biso bango pe ba 5 litres de vin rouge et banoko baza ebele parce que on a ngai wana na zoa kote mingai whisky na Johnny Walker ndoko pa senga ki une bouteille ya whisky Johnny Walker lolenge moko parce que mungu ane yango mutezedi saka etiaka suka na makambo oyo ya libala saka yango mutu epesaka penda limemia to kimia na mamanso un sac de sel et enfin 5 sachets de sucre ulungongo de 5 kg et 5 chaînes de carioca plus 5 chaînes de café carioca bakoko baza na côté de tata na côté de maman bango bakoko babide les bons biso pe bakoko tout cas c'est maté coco ba $50 le lenge moko doit pas coco mbali boisson masanga oyo ya fête wana le lenge moko tata c'est 16 casiers yé pas 16 casiers quand vous faites la sommation de 32 casiers 16 casiers nasa ko limbola comme ça toute la idée ça vous trouve ici boisson 16 casiers noko a 13 casiers en nature c'est-à-dire bon
3 prémices, petit quartier, plus 3 couilles, 1 score, plus 6 sucrés. La vous découpez à 13 casiers. Et Yambong au pays à 5, 3 casiers en espèces. Yambong au prix du dépôt, 3 casiers. Voilà, facture Oyo et Salamaka depuis le 19/7 2020. Tata mwana kifukili jafwana honoré noko ya mwana kanatoko Anise Pedro. Voilà papier Oyo kindi la kabino tout le temps. Malo pas d'avis. Si papa. Toyoki ndenge otangi makambo nyonso ekomami awa me nga nakoluka nabongisa mwa moke yo tie facture me nga naboyi facture liste parce que eloko moko nga naye kosomba awa eza te o biso toye kosomba awa biso toyeli tolobi makambo ya libala toye kosomba eloko te po ete ekoma bafacture liste kutu tokoloba ya droit coutumier ce qui liste à droit coutumier là d'accord mais facture voilà en tout cas mon facture na bomi yango tout à fait c'est pourquoi au moni toujours que nous discutons yango par exemple droit coutumier ba discutaka ka droit coutumier facture ba discutaka te mundeli soka le bi loko na nga na tiaki $10 pas $10 pour les facture mais biso le code total ba droit coutumier esengeli to meka ko bongisa ngo wana bien merci mingi nayoki oyo eza mpenza lokola mwa ndambo moke ya kanda me lokola toza famille tokoyokana kaka te nadede tokoyokana toza fait des mariages gentil alors gentil mais 2000 est-ce que gentil est-ce que gentil ezali oui comment mais soki ezali longola neno pesanga neno ya kuna ya biso bilolo ya biso kuna ya mboka kuna moni 2000 pesa biso kuna ya mboka pour être gentil yo komi na 2000 wana gentil wana tanda bon tokei ok merci beaucoup esika bato bazalaki esengeli kaka leloa bien comme nga nayaki kosomba na ngai eloko te yayelaki na nga makambo ya mwasi na nga bokilo na nga mwana na nga ndenge mpe mama na nga kuna azaki kosala mwa elamba ya papa mwa matembele ye mpe ayaka kosalela biso epabe papa mpe akomaka mpe na 2000 te aboti biso biso 2000 oyo bon toboma nyama eboma basi te nyoka eboma basi tokende tudua gentil oui esengo fait des mariages longola noko pesa papier soki ezali tolobaka te pesa papier balobaka te d'ailleurs kutota côté ya d'autres ok papa oui toleki boye tokendeno na kote ya biloko bongo tokoya na gentil na kote etali ebomi mboka mpona costume ya papa en disconvenir te ok eza coutume chemise eza coutume cravate eza coutume me na ntango akala mpe kasavuku moto atikango paire de sapato bongo costume balataka yango ya pamba ok sans problème
couverture olobi nanga oh papa azaki komifinika couverture papa azaki komifinika couverture toya lisusu epa noko epabula alobi noko mpe alobi nga mpe nazalaki komifinika couverture soko bazala kosala bacouverture yango wana ndenge eza nango moko couverture eza nango mibale te moko me papa alimbisanga na ngongo oyo aluka neno alalaka bongo mabe tozongisa parce que progresser parce que tata apesi nano eyango te kasi yango wana tuna monianga nyonso s'il vous plaît mavula tuna manianga nyonso tuna moi je vous écoute. Permettez na papa na répondre place wana ngai naza mukongo couverture ezalaka mais yango lobake mais couverture ezalaki pa tata te permettez couverture ezalaka toyebi couverture ezala côté ya mama puisque koko oyo ya mama peut-être à mettre fin pour tu veux explication ya makamnel ba ni yo tata zo continue na yo puisque moi na auto za na ye oyo bakobota kuna yo ndesika yo kozala na couverture bon permettez puisque biso nyoto za ba Congo hein toyebi eloko nyonso nani akozwa eloko oyo nani akozwa eloko oyo muri mumbata emono nani manyanga okati mai mibale bisa tomakambo ebongwana tuna manyanga nyonso permettez puisque mundu yako oyo tokusidi ma facture ma nani kwele manyanga mamengi makwelesi muno yesi tulando côté mu famille si umona wodi ya bankaka mtango feti manyanga mena mesili unalo tese na mpila ibosi lutande yetu kumanyanga kwa beto kumanyanga onga sika kwa tata kadiko wana endisita ngapa na zako kilo na kati ya lipota kota mama yemo akumilobela ngaite ngaza tata na onanda nani eloko ya tata sina tata si ambo kotina masangisa kwete mwata tuchabonene boyino kola kuzine ntele tala bonene mwasi masino kuboma biso mwangonga du lampe tempête 6 akena nga masika te lokolo lobaki ba torche si torche mais kozala ya qualité moko ya malamu ndenge obaki facture ngana corriger liste nous sommes là vraiment gentil bon to kesu sous point oyo to bibili ya lampe to tia déjà torche et pas na bet comment torche pour dans tango wana ezala teke ba normalise OK alors la torche au PC6 n'est-ce pas bon chiffre 10 oyo topesaki donc bon du commandement tokoya na 6 jours ya semaine donc wakala ye mutu tufasana bon soza na oui na yo voilà donc pas de problème OK 6 gentil mama kwela bayenge na yenge baba kwela na yenge c'est kwela bayenge mariage gentil après le mariage inga na buite talo iza epa na yo tala pe uza na ndako moninga yo pasi kaka oyo ozomona kaka yo moninga oyebi teke ye mpe ozokanganga singa makasi kaka makasi maka nazoloba nazokufa yo olobi kokufa te nazokufa okomona pale nazalaki koyebisa nazokufa gentil bon alors lokola
Bon, toujours que nous avons malembe. On est gentil. Ma pesi, tu pesi pièce moko ya tata mwasi. Tu pesi pe mouchoir de tête moko pour pièce za moko. Paire de sandales ya za moko. Tu pesi pe kaka moko. Gentil. Moko. C'est différent à avoir $100. Même le petit chiffre, hollandais. Mais bango siko ba kiti na bango na demisike ba kena na moitié prix. Tout apprécie maintenant. Pas de problème. Mais hollandais oui, mais ce que vous zongi na auto sengaki eza na moitié prix de $100. Pièce hollandais qui a $50. Pas de problème. Eza na moitié prix. Ok, gentil. Maman, kuna bino tozongi kaka na moko wana. Tozongi kaka na pièce moko wana. Hollandais, ya super hollandais. Ah, de $100. Comment ça commence? Oui, ça n'a pas l'air à $100. Voilà. Donc, $100 wanapopesha au point de na wax hollandais, c'est comme ça, même dans le temps ils allaient qu'à wax hollandais moko or que si longtemps batata basi tu biso ba Congo to bota makambe ebele ba idée paye ko fana ndembo lobi wana ba mususu ba idée bana pesa makitoko gozo kaka wax hollandais wana soki bateki bango moko ba yibindenge ba kokabula na ba tata basi tu bandi en lettre c'est ça autre tout kende tout le monde pour mususu les allaient tata mwasi moko mususu kuna abalu mutu kuna kaka moko alati wana c'est ainsi comment changer mais côté ya mapapa ezalaki susu te ndenge tu bandaki ça peut-être musoir de tête moko hein mais ba pièce to sende pour batata basi pe basi pe faut tout l'anda après moi logique des choses bon c'est ça bon le col a mon dimi que espère na bino wana hein ba ye moko tata mwasi ayebi bande kuna ye tango bakoteka bayebi ndenge bako partager biloko côté ya nazo kolimbola bien dans la côte mitu ya tabatata wana yango ne tuzo kolobasi wax quoi tout les gars mais pour la position mitu ya tabatata na pesa na usoki bebe ça va soki 2000 francs ngala binaka esa bino ki bamania kinzo ya bisisa ya vivacité izateke non ikambute mais tozako ils ont déjà tout bon qui s'attend tout bon balé s'il vous plaît bolimbisa s'il vous plaît soki boki kondima ne fiske deux mouchoirs de tête s'il vous plaît mais moko pamba botala nanu paramètre na bandi papa uzoko ni tout ça Congo c'est vrai mais biso mbali c'est bien mais batuana comprenez mais makabugo pour la ndenge to libosé bana kamara na wax moko Hollande. Mais pour le moment, ce que tu sais l'étude, na makamusu banda kulega na kati ya libota. Ah, musu kingo tengami. Yeka mutu alati. Bo Yesu giye mama mutaboti. Akupese pana. Mama kuluta zali, mama leke zali, mama ntela zali. Omoni yangwana biloko mususu ezali kitoko biso mo tuzo ba ida kitoko, tu simplifier ngo faut tout ça rappeler kaka un temps. Tout bana ko exagérer sur biloko mususu na kati.
mais de toute façon ni ne sepelaka po tokenera po biloko oyo eza na makambo ya nise toyebi si tozobalisa donc tolinga te otia point okanga place wana pour que tolekisaka lero webungwese ambwa mfuta no Fala dira wiki ivala tsema kutanga na niko kuyo makamati na niko eti news mayele wewe tocho bimza yuge eza okay donc tu soules alerte ya mimi to yele yao eza pene se bo masoli za kabo po bana mususu ve baba na koyoka po biso tuzolo lobi pe il faut bazala ke baba na kumona façon makambo bana usana eza tindingi ya siko ke ni poto ko bondi muswari moko bondi makaka bon parce que ngatu ni déjà baba to alaka OK toti on est 4 muswari baba sabuna original Comment va y avoir Foulard choix de tête original. Choix de tête original. Original. Pas ça original. 38, 39 ou 40. Donc, on peut se dire une paire de babouches. Non? C'est pas une comme. ekoma boye wana bana bino ekoma ndenge wana mais biso bana biso eza boye ça c'est vrai mais biso en tout cas kende kotuna bamanianga nyonso ya 10 secteur yo balisi mais biso toza bamanianga soki combien l'autre komona pas obali mais biso nde toza bamanianga Mwana siku nati kazi ngepi bwiditi ukishajireko ensi ukishajireko ndamaka permetena betu bakongo kimutula baka butside simona udimona kuna nani epe lumukinga da simona usumbirida ibwatu lubana bwatu kala ba bandala bien mais biloko ya basi ndeza kama on a vu sur Angola les îles de Grèce donc qui maman abi so batata pour ba mama salini ni ata mi balete siko komi na ngambo na biso to apprécier maloba na ye quel est le principe? Ok. Le principe, c'est un violent. C'est un violent très longtemps. On a tant de calabasa qui combat la même. Ça qui a bon voir, ce qui est le commun. C'est un violent. Je suis comment te faire compréhension. Bon modèle. C'est bon. Tu as qu'à maman Makabwa le miroir. Attends, mi balete. Comme ça, tu as besoin de sa réponse au problème. Hein? Ok. Sans faute. Ok. Kopra munene sans faute. Wana zaka damjana vert rouge sans faute. biloko eza na normalité oyo ezali bana na bokongo na biso nani akodisikita yango bila songa tobana kuti point esili soki batie normali na kati te wana mpona kutokala problème biso na mboka tosenga velours te non ça fait déjà mais tuki tsatse tunu na mboka nefte voix balombanga de damzani ya tamba voix yetu kuvini makaje sur combien de millions de cachets. OK donc quand on passe au salé. OK bouteille moko ya whisky Johnny Walker. OK wana bilu kiko hawa mais soki awa te moni bilu kiko usidi o pasava ko kamera eva ba fokuke ba toloke ndolo ya mais papa sous le cambo yo na le but que tu violes mi bego wana yango
savon. Na beaucoup na biso savon yango tolobaki liste des droits coutumiers. Est-ce que tu as pu savoir? Bon, en tout cas, je vais n'ali maman bouquin. Ce qu'on dit c'est ça. Le bakaka tobomi yango toleki. Mesure de grâce. Je suis à rouge. Mesure de grâce. Vous avez beaucoup copié Maniang. Nakala, une soie. Pendant temps flamand. Tu veux la vérité? Une soie, il y a ma soie. Mais si on tout barré. Et ça, il y a un carton. Mais la limolite. C'est quoi ça? Il y a d'autres savoirs à la tête. Ce qui y a moins que ça l'est, tout ça on gagne na oya midai wana. Bazaki kuchapa, sabo benda. Bazaki kuchapa 4 bar. Parfois. Ndenge to piqué. Affaire de maréchal. 4 sabo de coco. Affirmatif, papa. Affirmatif. Ngai ero na mo beke pas longa savon non. Bala boko. Donc 5 barres de savon. Famille ya nakala. Famille. Mais maintenant Baba de savoir que belé. Ok. Cinq carton. Non, la zone n'a pas arrivé. La barre de savon. Non, c'est ça clé d'or. Carton. Chassé. C'est ma barre de savon. Carton, il y en a tout le monde, mais 5 barres de savon. Chassé, on a clé d'or, la canne. Chassango. Bien, ça vaut clé d'or. Baba, clé d'or. Baba, clé d'or. Sachet. Baba. Le paquet. Clé d'or. Barre de savon. 5 barres de savon. Clé d'or. 5 barres de clé d'or. Attendez. On a paquet un clé d'or. Vous un paquet clé d'or. Un sachet, un paquet. Un sachet clé d'or. Les conservants, le carton, les coques achètent. Paquet carton. Un paquet. Un sachet. Un sachet. Savon clé d'or. Un sachet. Savon clé d'or. Savon clé d'or. Voilà. Vraiment, maman limbo la qui a base. Beaucoup de communes. C'est beaucoup plus agréable. Oui, tout limbo la. C'est que limbo la tête zonga nambo. Ndenge tozaki kupesa. Une pas na biso. Biso na village. Na kala koko akufunga ndana yebo. Dra. Siko rawa ulinga kutia dra. Maintenant dra. Bakoko baza aussi. Pour la nini et comment dire signe ya loi. Comment on dit baba ngombe yango. Wana kutikana kasi na pesa toleki kasi tikana yo olingini koko kana mama koko kana yela ki mukoko awa mama na ngini mbona moko alobi biso la bashi ndango zolo betrabo ikuna preso ke racine pivotante wana to négligé
Le 27, c'est pas qu'on a les balles. Monsieur l'ami, il va pas faire munyanga moko ya nani amema tosala bango mosalo mais c'est ça mais bamanyanga bayokanaka kaka soit manyanga ou quoi gentil transformer la gentillesse mbala liboso tokotela bamanyanga yango te wana ndenge okende korule bango na kinzonzi okende kosala ndenge okende korule bango na kinzonzi okende kosala eza ndenge ona te soko sokende na esika nani eza korule te eza kodiskite akende kodiskite arulaki te diskitaki bien arulaki te toza tribalisme te moi mon épouse eza bino na malele mon épouse papa napringana pesa kiyo ya malele gosboma malele yanto le bete bo pesa moitié prix mon épouse ça m'a boka pour la montagne na katikati papa moi c'est papa bon je vous dis que s'il vous plaît ça c'est un passeport $15 non dollar ce qui donc c'est insignifiant donc 15 wana c'est insignifiant nana tobalisa bana mibale biloko na tokomana na biloko musa banga mokilo na kana sina mwa papa moko basolicite bonya lobi balisi bana mibale bango ba oyo tuzoke moi sina balisi bana mais vous exagérez tie toujours exagéré beaucoup tu vas to bango bana bayanzi bango bana kama loba na $15 papa lobi bozo nsema to lobi bakata na katikati moitié 25 ici maman ça loba ki 20 atelier ba koko problème ya compréhension puisque jamais eza bokoko na biso eza bokoko na biso ya biso d'avance biso tosala ta mingi te puisque bamanianga na bambata eza différence makasi ngasala kuluku nanga mombata tobalisa bana oyo nazomona eza na minute tozali kaka sanza oyo eleki ya janvier papa biso tobadiskite oyo eza awa présent oyo wana eza passé biloko bakomi awa bino bokolobaki tomoni papa yo balisaki lelo mpe bozobalisa tosilisa vous imposez un gâté, tout ça va papier. Après papier, on a les hommes de ma mission à couture. Dengue to balisa, yango wana, tout tika ba kosala ba comparaison wana. Voilà. Comparaison wana, il y a raison. Qui est écrit, est-ce que l'on dit ça ne se fera jamais, je vous dis. Ce n'est igende kwantete ubagidi igende muntu makodi una nasaka ngana wana okwela na etape okubansafu wana okwela na etape na simobukani okay no hospital misoki kaka ngana safu wana oliyango oliko batapela okutopela moto ditwisi bongo 2.5 wana eta yo moko malambo tsa eza na sens te oyo Pierre bobopesi ntango tozalaka na 1900 papa to progresse allez tokei s'il vous plaît po toke na côté masanga s'il vous plaît mais tomekana oyo machete na baki parce que faut tokoma machete tramontina non normal machete munuke munakana mekadila machete tata c'est normal
kasi yango wana na to harmoniser yango oui machette yo lobike bosana ki machette c'est normal machette kama konda la limembe kaka mambo ni non machette d'accord na luvila keni comme la c'est ya bakoko tia bakoko ama comprendre tia bakoko comprendre ce que ngai moko na la comprendre même ça c'est faux yo moto komaki biloko mpe tokomaki biloko yango tozondimaki ope biso tobosani kokoma toyebisi biso nde tolandaka ndenge biloko ya coutume tolandelaka yango tiso même partout mai naza mpe na mikanda mosusu ezali ke ezali donc wana tozaa mais soki bokichangeré botie eloko biso tomonaka te bokamata bwate botie kuna na kati na ndenge tozosolola awa motu aza na likambo koloba amona leto amonanga on amoni toujours pour l'excellere banere mingi oyo alobi à la fin de compte na maloba nyonso wana motu akoloba solution ezomona mosu wana exact mosu moko napesi totalani mibanzi tolobani après toleki ozala malamu toza de camp ya babokilo des fois pe koloba na kabo ezaka respecté 16 casiers, 13 casiers en nature, 3 prémices, petit quartier, 3 couilles, plus un scol, plus 6 cyclés. Dans l'ensemble de 16 casiers, 3 casiers, petit quartier, en espèces. En espèces comme si en argent ou quoi. Comme ça, non? La soupe, on peut se dire 16, 10. On te ressemble dans les détails dans aussi. Comment on peut le si c'est une je te le dis que si 10 après 10. Les détails, il y a Tchakia. Si j'ai compris, les 16 casiers, on fait 10, n'est-ce pas? Donc, tu viens de awa masanga entre parenthèses totondimi yango teme to progresse pour tango zo promotion na toki pa maman toki pa maman très bien ba droit continuer en wana mona ko to bande ko filer ba loi na bokoko na biso nulle part na mona vraiment maman to noko abata costume na papa noko saki kuzwa par-dessus un manteau. Je crois qu'il y a bien moi. Mais à un amour costume, mais papa, on a la zone de la proposition. Manteau. Comment on peut trouver les manteaux? tobanda na ebandeli ya kote ya noko nayebi te sosi bokoti deja siko bobandi na nini babana na postine papa nyoko azwaka par-dessus ou manto kazaka na ye wana ya mbula
ou manteau ne wana la voilà yango wana to lobi ou manteau kazaka ya mbula te yango wana ko simbe te me kazaka ya mbula to manteau mais na mikolo tia veste bisika manteau mais manteau elata makana sapato te sapato bolo nayokaki batiaki yango na nsima alobaki yango na nsima ke babosanaki biplace ya veste ya papa po sapato te na chaussette ezala bolongosapato manto bapesa yango sa sapato tokokolekisa eloko ezali sikoyo epaza gene lobi eloko ezalaka te tobakisa te bien alors lokola eloko ezalaka te tobakisa batileka manto tozongi kaka na manto manteau et ça bien déjà donc dans la place à manteau Bouchanini costume yango tu tête et c'est normal et c'est normal na numéro c'est un 4 mon billet mon doit c'est yango to komaka tondimi kolatisa noko mais to kopesa ye costume te to koluka monta moko consistant to tient la place ya manteau il faut pas débrouiller à cause de la ngoni ça va une somme d'argent. Mais si vous êtes toujours au lamba, est-ce que vous ne pouvez pas nous déterminer ces montants? Les montants proposés. Parce que somme d'argent. Même F, c'est une somme d'argent. Bon, combien alors? Nous mettons ça entre parenthèses. Tant que nous avons un couverture, dans ma sala, c'est à ce moment-là si vous avez ça. Pas de problème. Progrès. Hein? Au lieu à l'ata kasaka, oyo yambula oyo zulu makapoka batie $30 na kati. Isaka moi mene akosomba eloko no ya kitoko. Mais au point de vue iloko ezaliki na kati ya nini batiaka ngote batiaka te. Soki tukamata na market mboke komeka mwaki kitoko. Ke akino lata kaza makambo ya kindoki bantu puisque significative na ya manteau wana ndenge zaki na bukoko anka uba bayeli yo na tongo kuna na ndako na lalite akamati kazaka wana atsuki boye baka signification ya kazaka wana alati kazaka wana ala toke na yo kanga yo kuna na ndako na lali pongi te noko akamati kazaka alati izaki bon. Mais pour le moment, tout comme déjà modéré, Kasaka wana et même Yambula tout son tout, monter comme moi et l'autre moi il y a qui toko et là quoi au son. Maman. Pardon. Pardon, dolanda kaka de samu na yo. Ochango ali parenthèse. Você conserter na cima. Você conserter na cima. Le vitrage, yo boy, to kozonga cima. To tie entre parenthèse. Maman. 30 nanga. Kaka yona zongi kuna na kutushe nanga bapaka na ngani nani lobini 50 na lingi donc le closing de Toti $50. Ok. Omoninga ndenge na keye badi soki na yoki okei kuna na boy mais soki na yoki siminga toleki na bonzambe. Ok. Yo paye côté la kanga. Côté kanga ite. OK. Kaka yo moto koloba le pa. Glace moko ya super. Wax hollandais. Sans problème. OK pour maman linginga. Na beki. Wana en tout cas, wana longoleza te. Moko le pe za yo moko na pe sope di papa moko. Kitambala pe moko. Kasi yango wana bati awa baleki saki yo mama okomaki na 20
Alors natie moko na kitambala pour moko. Alors que yo moko zoye bozana makolo mibale. 38. Papa, vous avez la minute. La balle est contre lui. Tout qui mais tu as connu comment que tu as besoin de la place contre militaire. Contre mire, mon cœur contre la passe contre mire. Tout qui progression. Maman, tu as mon cœur contre mire. Tout qui on a na ibale kaka na ibale na dinda na kenda na chola. Progression à une couverture en laine marque léopard. Maman, une couverture en laine. Koko si vous sengeli bukoko kono boya tuna muzikira koko koko akozwa couverture te parce que les cas toko koko toko sala na yana bukoko couverture to longoli Papa non Tozalia oui na couverture est la côté maman to ko somba le moni epana msunga ko mwana ndango na bala mama na ye basenga de couverture kaneza côté tata côté maman do changer te donc couverture ya il y a un autre chose, est-ce que yo ko ko dira na mi ko ko dira ngate mwana sana ko dira or mwana za côté ni bale yo kanisa yo pambe côté na ngaza te sina makamsule yaka mesiri de classe kasi na zo ko na pesa kami bale oyo moko isana kana ngo babi amsa kuti ba face à la kane bo na tramontina et face à la est-ce que ça péché c'est ça le sumuté bo sana tabu c'est que na ni na tena bon koko akoti na bana ye yende bitwa komna assassin na ye ko basili c'est ainsi à bénéficier yoko c'est ça la base éducative bon ça va ok toliki na biso libala bosembo ok vous Congo bini pena nchata comment ça se bilanga dabo tena na mboko jardin jardin mama ça bilanga d'accord Congo ok vin rouge, ok. Bouteille à whisky Johnny Walker, ok. Un sac d'icelle, d'accord. Sac à mon côté na biso to lo mola. Menga na lingi yo lo ba. Ah le kolo le bina c'est vraiment maman. Ah nzanga pa mo. Gentil. Deux fois des mesures. C'est un mariage, gentil. Ok. 5 secrets. Ok, kuna problème ezate. Toleki. Toye kaka na Bangkok. Alors pour koko moko ale latin, toke kaka ndenge ba papa ndenge bo pesa ki prie, poto ne kamikolo ya rai. Bon koko kuna ba papa botia ki 50. Maman peut pas 50. Maintenant, papa, tu as 20. Alors, maman peut te connaître. Yokita. 10. Très bien, maman. Merci. Yoza Yangai. Yoza Yangai, vraiment. Yoza Yangai. Ah, ma kaka yo. Tokoti na masanga kaka ndenge moko bon papa tokende nzela molai te tozongi kaka na mpona lobaki bokotela mabino 16 10 lisusu Lomba, 9 cachets côté de tata, 9 cachets côté de maman. 9, tout 18 cachets. Plus de 5. Bon, vous avez un apôtre. Biso na bambada. Na bambada, kuna biso topesa ka 9 cachets. Donc, vous avez 18 cachets. 9,
Ça fait 18. Tout ce qui bon. Papa. Papa limbuli bien. Voix y voix, voix y voix, 9 cachets tata, 9 cachets maman. Oh yo, le temps tu as coupé ça ma sangawan c'est normal, hein? Il faut que bana chaque fois côté le beau kilo, un cachet côté le, un cachet hein? Hein? Mais sinon c'est bon. C'est bon. La vie c'est bien. Quand on a le papa. Bon, token de nan, s'il vous plaît. Token de nan, tout progresser. Vous voulez foufou nanga. Je vous tous les années nous voulons une télévision. Masanga. Ndenge bopesi dikasi. Hein? En tout cas, ça dit que un couloir tout au fait non, permettez, non, tout en non, yo canal, ma kamba c'est complet. Kulundu ko tubeni kwetu kima kwa dadi yangu. Yo mo witi na munoko nayo. Soko principe c'est loko moko te. Problème exact. Oui, witi na munoko. Si tu comprendre les détails, pas que vous êtes no bilango awate. Même des autour le bananga autour ninga après 9 est-ce que kaji yo kana permettre na lima yo bala ki yo bala ki mumbadi vraiment et pas ya bokilo ki ndokota kuna okota ka botwa ba okota ofali non avant okota opesi okoti kaji avant pour bima au revoir kaji. Mais côté wana ya 9 wana italien wana italien c'est comme ça dans la famille bientôt vous êtes pour mbaka ibon bon ça veut dire que 9 18 non après kokota kokubima petit combien 20 kasi biso non là il a dans pour il y a papa parce que tout comprendre ok papa tu veux trouver yo biso tu na tu sana moi kubenda na moi mkipo na makamwe boy d'abord yao kama bubuyili aonde c'est tout le message kata wana azana na banene na mtu ya vana katika tuna kitini ya mkoko ndio biso bani ba plastiki hiyo kata watu avanda na kiti ya na bani hapa ya noko c'est des familles noko c'est des familles ya mwasi noko pika pas de problème ngai di kasi wana okina non c'est wana nene tu te fait na esprit d'écoute on dirait que ça la chute le bas on a des relèves ok noko a l'objectif ngapi hapa nanga kuja ndiko tu mkati hapo ça va kwa ba okiro nanga ba pesi 10 na nini yangu di kazi na ndimi yangu tata ngayo na boy ko pesa ba detail to limbolo kaka mutapeta ka dikembe na yele na ezaka na misami sukite ndi bongo dikasi bon ngai moko tata na yebi tangu wana kokoka na masaka ona sengi na yebi ndenge ni na ukamula ona batu ko ya ko to bengisa ko to bela mbuko lo ma voix ndenge ni ba ya na mbaka baka manene
Mais bon mon anglais bon pour les 10 casiers ngatata bon ça va 12 casiers le tata donc na banza mai auto tout ça kuna na mokuse de yamba merci beaucoup. Vous avez ma camoufle sur le ballon qui veut. La zone qui a ce qu'on n'est pas limité. Au bon selon c'est la tête. À votre job à bateau dans les roues au boya. Ah, la monnaie comprendre là. Pour comprendre là, on est ok. Donc 2012 nayo. Attention. Donc il y a des moments qui ont fait ça. Je vous dis. Moi, je ne pas pour les 16 bien pour progresser parce que pendant 12 casiers auto 5 nombre ya kukauka. Comment on évoque? C'est à 2. Bon, tokena masanga oyo ya kokauka. Tukiaki 3 casiers, mais ndenge kingana wana zoko yela na toujours que. Yo ka sabara mao, to yé basala ba pasi bana. Tokena na lingala pasi. To yé basala na pasi. Na kikomo qui a des matchs en fiche sana. Ani ni to yé bana ka to au départ non non c'est pas. Alors, on est 3 décalés. La carte est à 12 jours. Décalé. Ok. Si on y a 10 jours, on est décalé. On est réparti le colon qu'on a. Peut-être pour la il y a encore, hein? Okay. On a beau comprendre 12 jours. Ça 10 casiers, il y a maille. 10 casiers. 2 casiers, il y a kokauka. Entre les il y a 10, il y a 12. Mais côté maman, on a eu 10. Ça, c'est le bamba. Côté maman, tu m'as dit. Il y a bon, c'est 10. Si vous comprenez. Vous comprenez. Manoko 8 casiers. 8 casiers en nature, bon 2 casiers il y a espèce. Mabanza, où il y a Massana. En tout cas, l'équivoque est élevé, je ne sais pas moi ce qui vous devez comprendre, mais à moi je comprends que tout le monde m'a vu comme il confond. D'ailleurs, mon père a fait le gars. Ce n'est pas pour rien que tu vas dire que si le gars il y a beaucoup. Bien, tout ça, on a entre parenthèses. Vraiment, ma beaucoup de langue. La base est que moko mtabala mwasi que tant où ya bala ki mwasi na ye apia ka découvrir et pas tata na pas non ndenge ye a témoigner ngaya na témoigner a témoignage tant bala ka mwana mwasi oyo to semeki na ngai to mwasi na ye a pasenga ka ye découvrir tata na mama
bonde ni boso kama siko billet tata sengi couverture tata zakate vraiment même nga yana yena bike même kisema na manyanga tata sengi ma couverture c'est muni tele mutidi muni mbata bisaki yoke oya memi on pateti uneti ngende mtwanga makodi un wente usarfi siko nazana isimu diza isemute wapi kasi wale oya memi yo mpateti masolo zakade na kati ya babiloko na biso wana masolo na biso tosola kaka yango wana kuna oui, oui. Mais dans la façon de parler, merci beaucoup. Ok, très bien. Donc, disons, Io. Merci. Ma banza. Si je peux, tu es dans la dot. Tirage au sort, tirage au sort, tikaka ndenge wana banokita te soki etondi baloli mena moto umela biso kaka bokomi tozokende direct mais ça tozokende nakaboli yango bango nakabula pe c'est ça. Ok, il était le vote. C'est qui? C'est pas il était là en web. telefone ring poste kufa o batindelinga envelope na poste c'est vrai poste kufa ring ya mole gentil voilà ring natika ina via mlaonde mususu me ngeni msusu wapi na prepara ki mona te bonge za dikaso so jale bon kadi amuko Kuna gentil, maman bonne le beaucoup. Donc tu écris que tu as dit pinette au bout. Mais tu as écrit na camion, tu es sur le tout. Yo tu as dit gentil. OK. Donc la clique maman. Clique bachaka bateau ya mtu kwa soli pinette au bout qui a été match aller. Oh match aller. nato komi na quart de finale te tana tobetana match ya bapule tana bapule tana bapule bikina na chewa papier s'il vous plaît. Papier ça n'a si on connaît Tony, ma papier ça n'a pas belé. Papier on va nous tourner la position de l'autre côté na 8e. Oh tata mon enfance de poule. Donc il y a carte. Bonsoir. Toi tu es 8e, wana kuti na moni tukele pass. Allez, c'est quoi tu as un papier.
soko beti bien bala motoke bokilo soko beti bien bala motoke na quart de finale toke demi finale ga bala mo demi finale il fait noir. Ah, ici, il n'y a pas de courant. Ici, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. 14 heures, il y a pas de temps. En tout cas, dès que vous avez tout pour le test. Il y a les balles, le principe, c'est comme ça. Merci. Mais tout à fait, ma payatin, attends, comment créer doucement, Ah, kilo, hein? Kilo. Ah. Ah, tata. Oh, c'est comme la carte de finale. Demi-finale. Soko beti bien, c'est que Malamu to continue à demi-finale, soit que finale. Soko beti bien. C'est que beti bien. Ah. C'est que beti mabe. Soko beti mabe, to continue la prolongation. Bien que beti ba penalty. Est-ce que à partir de là, c'est comment bon c'est comme beaucoup de côté finale. Yo kakate. Diko tutotala ndenge yo tutotala ndenge yo ngoso mena biso par rapport ya soki kakanga ya no ina moni coach azana virus coach azana virus siko nalimina kagala kubomba ye nalimina que nous compresse bien virus wala dans ce cas totalement na que do kabavi kidi ko trouver parce que yo na ngai yo na ye ngai peswa na ye toke kuna na kabili bilo virus de to yawa na mese basi kashi ni keba bamba to baba bana na kashi ni livre o monstre to salaka sa ko kochi sa li existe sur lui visto come la finale yo comme national ndenge ni mnatoanya na makambo zake yo comme ça na finale makambo zake kwa nanga moko mutana do bunda na yo comme ça finale mbala moko nzalaka ya fatia atinga beda batutera ngai na komi na nga pe na suka alors na bundi na nkoi manzaki esili pardon yo bandaki na fe yo mutu komotia fe to fe kumute pa na nga eba soki obeti na sasa nkoi azoki ayaka na pesi fin kasi nga mutu na kopesa fe yo te katuleni mumu comment les
Quand ça dit gentil, gentil, tu peux tout. Coach, auti na Angleterre, na sepeli na président ya sikoyo na États-Unis. Ndenge azo reconnaître Afrique, vraiment. Na ndenge azozongisa ba relation nyonso. Vraiment ngape na sepeli ndenge azo reconnaître. Ba relation nyonso tozonga. Ngana za do Trump te. Joe Biden. C'est fini Joe. Ah vous ça c'est bien. Je vous dis ah c'est comme ça pas. Je sais pas. Joe Biden est assis ici. Joe Biden est assis ici. Voilà finale. Untuk bila ke feel lalu. Amban. Ya. Untuk bila ke feel lalu. Amban. Oh ya. Bila ke feel lalu. Ya. Untuk bila ke feel lalu. Amban. Ah, kita sini aku dah sudah kata lama. Ah, Bermimpi berarti. Mulu kan lagi mana upapil ni? Jaga data. Sukuin saya mau danse. Suka tu. Sukuin saya mau ye mahu danse. Suki. Magau nasiri. Katulan jam yang ini kita Wingi ni kutu. Ande bersama ibu dekat sekali amas. Bon. Biso tozoko na zongi na kuri to bandaki na facture to roulaki facture. Liste de biens. Liste de biens. C'est que bien. La monnaie c'est quoi donc? Mais non, c'est concret. C'est que bien. Fanwani ni mfukunya yelungembo donc basili nsala ko enkiki nkitikela. Ah bon, na traduire na lingana. Ndeke moko so benga mfukunya donc chauve souris. Nangembo kashari wana so babungi sika wana ceux qui ba plume na bango etikali wana te c'est que bato bazaki wana bakidoke bilombe ça dit kete babongisi bazaki wana. Ok. Tondele kwa mungu. Nzembo kiadi. Tata ketubula gegi ko. Bon, comme on t'a dit, papa, dans le pays, comment 900. Si tu vas dire que madame tu voilà. La commis pas t'as dit beaucoup de bon, tu progresser, pas maman. Tu dis chiffre 9. Alors, tu comme ta maman, tu dis 9 l'histoire ici, tu vas te maman Bobaksa, 54, tu as la 500. Tu as dit pourquoi?
tosala bava vient te tosalika mbala motambo kopeta bomoni ke bokena bino bien kata kana mosusu ebundili ezokota soko mona tenga bibo ndenge papa azoloba yiba azotenga yo ozokota kutu mpe na monoko na ye ata azoloba me ozokota na monoko na ye nga mpe bakoti po tokende moi vraiment bien yo sepela nga mpe nasepela naboyaki na nga tobanda deba ya mama nano 200 après 250 nalobi tosala ndenge mibali basala pa mibali mama na nga tonoko na nga akoregrete te akotala papa abe wi aza na droit wa wi nga mpe naza na droit wa soki nga na vikasala rio solola na bien l'histoire eselikaka na 450 vraiment na banza omona procédure wana c'est bien sinon c'est logique ndiko tokoloba la formule wana utukopesa divisé par 2 papandeni ya 900 comme ça dit par 40 mais nga na sina ndeka ya kona kutuna bama abi en tout cas nako kendika ndikino ngana to pesa ka ya suka la pesa ya suka no kama na kendeki kuna pesa ya suka pesa ngao ya suka mais to peut-être tango wana bistu zake na poya 1000 biso okay na mwana bon ngana ko na kulela ye mais ne ni alwa 500 wana bini mzaki na position ya 1000 non na bien soki na zo nani na na conditionnel voilà conditionnel donc ndenge bobino bosai ke 450 ngate mtu apprécier ngaite yemo zonga kaka yemo ngana futeli tike zonga kaka meba ngana kanisa kibo ngana komibo yopo kanisa kibo komibo le sikona pour comprendre s'il vous plaît même quand tu sais que beaucoup quoi il y a ça qui est souple même banane souple avec souple beauté 500 vérité nous avons éliminé tout ça tout ça sambe tu retanga ba grande suite na malo sambo to kende mais tout ça beaucoup ko basimba rappel nous au camp bon to kula vraiment papa limbisa ngai mama tanga pesa ki $10 ya koko za familia na ki mimi na benga mo grandeur ya mate ngata ka kote koko na ngani $20 ya $10 moitié ni ale to kene na masanga ndenge moko ya kite bana ya le ngaite oza mama na biso bana makambo mingi oyo osungi biso na nzela na yo tozwi mpe mwa makambo mosusu tokoki kotia nsima na kimino te tondimi yango affaire longo yanti samalo botala na bino bandeko ndenge likambo ebongelaka ndenge wana vraiment babokilo banza ke tokotambwisa so makambo te oyo nyonso toyelaki topuise dossier na biso ya jour topuise donc moi je pense bien que bamama naza so na likambo te bobongisa déjà boyaka na biloko babali que c'est donc pas un likambo ile pour la servir bon tala na kotelaki okota na kopima na nga mibale wana ok banda bandikisa ebulu mibale oyo oyo ya masolo kotelaki mama na kotelaki wana kamboke nazalaki nango
yango wana bongo nakangela tu na 4 kue oto tango eza na 4 kue te esieli yelaki kuna pisine moreto na bilango zate sonde kaka wana esisi ala mali kama merci nga nakomi komemela yo na nyoka mais premier na pamuki oyo yasoki yango oyo présenté oyo inamoni yango si inamoni mais wala olobeli nabi yango bon alors ningama alors tango tokangakana tango vraiment ça bon nayebi te mais na biso maniago ka tokanga lopango masanga ezalaka ya mai leki yango kasi tomonango misiko eyaki eza wapi ndenge namoni yango wana kutina ngai te kota lelo na cuisine interne kota na cuisine interne kuna lelo kofunga suki certifié okoyoka kaka kuna yoka kawa libanda wa na msusu yoka permettre nanu na weli maloba te point au prélevé eza point capital puisque biso tolandaka na nini na papier nini ya liboso même nga moko namonaki mais to accepter kaka liboso tant kanga lupango ezalaki sika je sais pas ça combien wa tengi mali kanga pa sika hein sika comprendre permettre na tout ok nous tout na kuna nana aida kwa kuyanza kama kile sababu est-ce que tu peux poser kama na kile kile mambo kile na cuisine interne s'informer né mai c'est que tout le monde est de voir d'accord d'abord on a dit mais ça on parle tout le temps ah bon aliko kokona na makambo mingi parce que on liboko ochalo on liboko tata nse bon transparence il y a si longtemps transparence 60 ngai faut ils a dit na ngati et bon na kolimula bango lazima na bugati tansu sangani toyaki makambo ya bana oyo bazoko bana na awo mais bana ngo bazoko bana na tomoni bango te mwana mobali atelema kombo papa nani atelema apesi kombo na ye obengisi mpe mwana mwasi aye apesi kombo toyambi ye awa esili wana te pourquoi esili wana te tokoyeba bango na ntango wana mais na ngambo na bino to na ngambo na biso tolobelaki kaka na appartenance biso origine c'est bon mais soki tokutana na kati ya biso yango te nakoloba yo origine te yango te ntango tokutana na kati ya biso ngai papa Edouard aza nani na kati ya libota oyo bino kuna papa nani aza nani na kati ya libota oyo na yango na ngambo oyo bokilo honore amotelema mpona koexplike bato baza na nsima epai na bino mpe moto aza na maîtrise ya bato boza nsima akotelema atalisama na yambo ya kotalisa bango fo nani mwana mwasi abima tomoni mwana mwasi batelemisi mwana mwasi batelemisi mwana mobali komisa na mwana mwasi na mwana mobali bamona babokilo na bango bazali awa oyo eza nanu échantillon mokolo wana tokomona ebele échantillon ezali awa na ngambo oyo na ngambo oyo na banzi eloko ya monene yango wana si possible mpe bango bazali baresponsable ya ngambo oyo
ba numéro ya na bango ba pesa ba responsable ya ngambo wana bo pe baza ba responsable ya ngambo ba ba numéro na bango ba pesa na ba responsable ya ngambo wana banda mukolo ya lelo toyebi ke famille on a famille on est comme déjà famille ce que vous avez likamuna kati ya famille toyebi si famille on famille pe so basala likamuna famille on ayebi si bon ba koyebisa ndenge ni mundela kata makamuna mukuse ba koya koluka bino te ba téléphone ko pesa ya mo ko pesa bino sango wana na banti ya mukena kati na ngo na sali Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga c'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi
nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo. Alléluia. nzela mosusu te na kolanda obelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo obele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo. Bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini nanga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nazalaki mpate oyo abungaki nzela kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. C'est toi le bon berger. David alobi l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali po ete nalia natondisa malesa. Oza nzambe na ngai. Oh Jésus, alléluia. C'est avec conviction na koyemba Yesu azali lisungi nanga lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nakabela yoki bolenge na ngai nakabela yoki bolenge na ngai sala na ngai nyonso olingi kasi na suka nayebi te naza molongi. Alléluia. Nzela na yo edesevaka te. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.